Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous à masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que... La reine, et ça na bande oyo lelo, tango bandi théâtre de lobby 22 ans na musala oyo. 21 ans, na musala oyo, il y a théâtre, 11 ans, il y a groupe, oh, il y a Yomoko, les temps de la grâce. Mais, tant que on a balek, on a na simana yo, modèle ba osala musala o, est-ce que, ba osala on comme il se doit, ndenge bino bo sala yango? Ouais, ba misusu, ba yesika, na monde yango, ba osala musala bien. Oh, a un souci à musala, mais misusu, ayela ni musala te ayela so aza kitoko asa publicité longi na ye so kaza na bassin asa publicité à bassin na ye mais musala penza ayebite ozomona donc ba théâtre on peut komaka so zano kitoko za na taille ba cheoka po aza télégénique mais musala kati vraiment ezate nani so ko tangela biso ata 3 ou 4 to za ba Chloé ba Orange azate ba Clarisse ba papa le fundo ataba ba pa kaumba ba nani bazé belé o ba osape ya musala ba ye na monde ngo ba osala musala bango bien biso mingi plus mibali bon kota basi natangi Chloé beloti aza mwasi ajouka kana le grâce Clarisse yewana na moni bango mo ba pesa ba kombo baza mama Paulina mais le temps de la grâce hein, voilà donc le temps de la grâce donc balobi temps wangolu quoi mais ils ont le romoko bijou la reine et comme ici biso maman Oliva tini ba comédien à Dubaï to modi ba comédien ba kei ba comédienne p o ya basi hein donc ba comédienne ya basi quoi do ba kei mais bijou la reine osala ki wana te pourquoi na ebité parmi liste on a attaqué comment on a ôté ezaki pour quelle raison surtout kaki donc batu ba boye bazongi boye basali boye na yebite na kotsa pe kombo te ba benganga pété le Congo Promo de Faté bolanda Congo Promo pour ezolo ba vérité avec Congo Promo it's not the same c'est pas pareil Rafiguendo check. Hugues la coiffe Ikoté. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. Descartes Construction et yay! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable.
grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'Escarte Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tous d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact, plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa, plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction, à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import, Michel Atlantic Shipping. Et yé, bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusuté. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penzate. Please, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport à l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo Promo, Raph Ngindou nde. Merci nada bena fier na Congo Promo. Et ça sito yo bena no number 1. Do sito yo bena intellectuel. Boss Raph Ngindou en tout cas na passivement bambot. Raph Ngindou le présentateur la force créative Congo Promo. Congo Boroto ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what another boss là. Eh bien voilà, très heureuse de vous présenter cette émission, fidèle de l'émission News Dekin. Salutations déjà à vous, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Partout vous êtes, dans vos chambres à coucher, dans vos bureaux, dans vos magasins. Partout en tout cas, je vous salue. Spéciale salutation à vous, big dédicace à tous mes partenaires de cette émission, mes fans privés, chéris, personnels. Je vous aime énormément. C'est pour cela que je suis là pour vous servir comme d'habitude, avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir. Salutations à l'équipe technique de Congo Promo Télévision qui m'accompagne déjà pour la bonne marche de cette émission-là. Je vois mon frère Jean Bilongo, papa Nagence Mine, Josué Foncé, salutations à vous. Salutations à papa Dave Moubama, les papas de Joyce Davline. Et salutations à mon cordon Timothée Piana Serge, Christian Mbouyi, Mbouyi Abba Christian, Mbouyi tout notre DT. Et big salutations à mon boss que j'aime beaucoup, l'ingénieur Raph Ngindou depuis les États-Unis. Aujourd'hui, chers fans, je reçois exceptionnellement pour vous, rien que pour vous faire plaisir, je reçois la reine Bijou, la reine Bijou.
Donc, comprenez. Donc, c'est juste pour faire plaisir de Jeanne Abafan tout balingaka. Théâtre congolais balingaka. Grande actrice. Il y a théâtre nabiso. Grande comédienne. Yamboka nabiso, je suis fière d'elle parce qu'elle fait bien son travail à défendre Mboka nabiso partout où il y a Kendaka. Nandenge o asalaka. Musala ya théâtre. Voilà, nous allons parler surtout du théâtre congolais, son évolution et surtout boyebi ke mikolo et balobi actualité zara moko mikolo na théâtre na biso ba artiste comédien maman Olive Lembe atinda ki bango na Dubaï mais ils na ba artiste mususu o ba sala musana bango correctement ba kenda kité. Pourquoi Bakenda quitté, vous allez en savoir dans cette émission parce que je suis déjà avec mon invité, Bijou la Reine, présidente, il y a un groupe Temps de la grâce, où elle est kakana chaîne, il y a Kinnabiso na Numérica télévision, et puis elle est kakana Esepelisa, il y a Nana Takaza, on a PC Bambote, voilà, donc tout ça, un groupe Naimo Bimabomona, maman Nabiso Baza, vraiment qui toko, papa Nabiso Baza qui toko, on a un groupe Oyo, donc on met capé Koloba, moi Liloba par rapport à Karayakoe, Bisana Bino Bolingaka, présidente Nabango, Bijou la Reine, voilà, Jean Bilongo, je suis déjà avec mon invité, si vous êtes déjà prêts, donc on va faire nos on a déjà que tout ça déjà na Bijou la Reine, bonjour. Bonjour. On a beau bang ici banane. On a le pot. Bijou la Reine de Maman prophétesse. Travaillez, voisin. Oh, en tout cas ma Bijou la Reine, maman prophétesse. Eh, pourquoi maman prophétesse? Maman prophétesse, maman Cécé, wana moni, Flore. Yende mtabambanga kombo wana Flore, c'est mec ya moto. Apesanga kombo maman Cécé pour nyonso eza bien. Quand ça bien plaisir ya koyamba une émission na biso lelo pour la première fois ba fan basenga ngaka yo yambela biso na la Reine bobeta na masolo ya musala salaka et ben lelo to yambi une émission na Congo Promo Télévision une émission munene news de kin avec moi Betty Masengu un mot na ba fan no balingaka yo de partout avant d'entrer dans le bain de notre émission oyebi si bango nini linga bango mingi ba fan nanga na cha bango a parce que sans bango menga Bijou la Reine azate sans bango menaza Kilimanjaro te sans bino quoi menaza lelo maman prophétesse te sans bino menaza la Reine te donc la linga bino makasi bo consomma akara biloko na ngai ndenge bo consomma akara nakutana na maman mo boye na Luanda esinga bi mwana na ngai yaka na yoki mawa na bi maman wala nzingai wana to komile ti koto ya C8 Kungwa Sébastien to katsa na ngambo ya Junior mama na longwa na ngambo ya nini na bosani kutu bayirango ayesko na ngambo biso to banda katsa bina linga ko mingi na oto na tala ba théâtre na yo soki yo zate vide no zate makalunga zate na somba tenga bien c'est normal mama mutuna mutu azara na ba fan na ye donc mutu ko kalelo yo azate en tout cas na linga bino mingi tala ka ko mona mama bongo ya mkolonga ko benge koko akati sileti na ngambo wana mpanzo na moto tanga kombo banque wana ezate donc alandinga siko na ngambo na biso intermatonge ya pa PDG malo si wana mon gérant pour ka yebisanga kalinga anga mingi donc esala nga bien na mawa mais en tout cas Kaisa qui toro makasi mutu na mutu na ba fan nae ndenge pe Bijou la Reine maman prophétesse donc Kilimanjaro na ba fan nae ndenge pe ngana lobaka Betty Masengu pe za ba fan nae le roi ba John Lubila l'exceptionnel aux États-Unis wana donc so Betty Masengu leki une émission te autala te donc so Betty Masengu leki nde atali John Lubila l'exceptionnel many exit ndenge na ba fan nanga la joie Amado Pichuna na kati ya France Esther Mumbana na Colorado donc merci beaucoup maman Nzemba, moi c'est papa tous pepele ambetolo na London wana voilà donc tozana Bijou la Reine surtout question mon Pierre Arnaud Pombo otuna kinga depuis États-Unis Bijou la Reine au bandit théâtre le loté au bandit théâtre kala biso toye basusu à l'époque tant au bandit théâtre aux allait sous nos santé au thé tout le monde fait la santé au fur et à mesure bon on peut se compter la santé pesa ko évoluer mais combien d'années déjà na musala théâtre mettons nazaki
soki tant na banda théâtre na zaki pe na santé wana na batu pe na mona munene mais kokola na kolit talaka mbula boye banga pa ma président Mangwaou ti lelo na le temps de la grâce au moins te ki bambula 11 ans le temps de la grâce nga mono 21 ans ya carrière na kokisi donc eza mukete faut que nga za sona na ba stress na ramnene so na mbongo mwana kondi na yeba te mbongo ebele boye no sango ni na somba interma tonge o to na somba ni do isala mbongo. Voilà, en tout cas, c'est bien répondu. Donc, salutations et bisous. Donc, le billet, son amoni, na sepelaka. Donc, Tania la Rose, dans ces amounene à rançon Igo de la forêt. Donc, le billet dans ces eaux, c'est ça toujours batu pemene de la forêt. Bisous à toi, Tania, et na maître Mao Majesta. Donc, la personne en beau tebele. Mais, maître Mao, donc, moutunanga tongo penza, ayebi na pese mbo tebele. En tout cas, on est commis. Vous allez aller à lobby à te tourner qui mission. En tout cas, les qui tournent. Mais la reine, et ça la bande oyo lelo. Tant au bandit théâtre de lobby 22 ans dans Moussala Oyo. 21 ans dans Moussala Oyo, il y a théâtre, 11 ans il y a groupe, il y a Yomoko, les temps de la grâce. Mais tant on a balek oba na simana yo modèle ba osala Moussala Oyo. Est-ce que ba osala on comme il se doit ndenge bino bo sala yango? Ouais, ba misusu ba yesika na monde ngo ba osala Moussala bien. O azan souci ya Moussala, mais misusu ayela ni Moussala te, ayela so aza kitoko, asa publicité longi na ye, so aza na bassin, asa publicité à bassin na ye, mais Moussala penza ayebite. Ozomona. Donc ba théâtre on peut komara so aza no kitoko za na taille, ba cheo kapo aza télégénique, mais Moussala kati vraiment ezate. Mais ba tu mususu ba yela penza Moussala bazo sala. Ozomona nani so koko tangela biso ata 3 ou 4. Tozana ba Chloé ba Orange Azate, ba Clarisse, ba Papa Lofundo Ataba, ba Pa Kaumba, ba nani Bazé Belé oh ba osa pe Moussala ba yena monde on ba osa Moussala ba bien biso mingi plus mibali bon kota basi natangi Chloé Beloti aza mwasi ajouaka na l'équipe Clarisse wana na moni bango mo ba pesa ba kombo baza mama Paulina ba bon appétit bazé belé baza wana et ça bien bango mo ba hôtel ma po ba c'est présenté mais à part na groupe na yo na ba groupe mususu muto pe otala raso moni que non à part biso ba bijou la reine to sala musa na biso bien et ça pe na ba petite sœur neti nani Jolie Walelo leki ya camarade na visa Jolie Walelo a joué bien Ange Maïcha Nanou Chilomba voilà balé qui baye na sima biso quoi basé belé voilà moni basé belé vraiment ba combo ebungi vraiment basé ba belle vie ba nani Orgazi azate en Suisse donc yo ka conseil na bijou ti lelo za poto abali pesa mbali na donc ba o ba yela musala na bango comme vie na bango basala ngo bien o aya na ekaka na lexaka air nanga na ebike soki balobani soki compagnie moko efungwami nango lokwa na kotaki ba dossier nanga kuna ba obenga nga donc théâtre azozo onka passe-temps yango moni bazo kosala ngo bien te c'est bien répondu, il faut bien que ça la musala oyo oye koli même la classe oh ça vraiment on a besoin koye ba tarabiso betima c'est 11 ans d'expérience dans le monde de la télévision donc âge mort on a le temps de la grâce donc kitoko wapi en tout cas kitoko wapi kitoko makasi donc faut to fêter vraiment la groupe le temps de la grâce il faut faire ça dans bien parce que au monde na sala soki 5 ans 8 ans oyeba nyata koyeba na te moni koyeba na ba force ngo te zaka naturel so moni komo forcer kaka komo benga ya Johnny etanga nzonzinge ya Johnny se film no dadi kitambalo tsenga te wo komo forcer luka ba benga yo neti biso ba major zolozo ba benga biso ozomona ba papa edoka ngo bande ko benga biso ba producteur bazé belé ba benga oyo sali musano zimbongo mais lelo mari musana on peut kufi o mona ba benga kaka o tsenga film na ote mais o luka koyeba na makasi ta ezali souté
ne peut pas le baraba comédienne mingi ba ko côté qui sera banzoto ka po ba mona e kana pièce wana ba na poto ba mona kaka e oh t'es insensé résatin ba comment côté qui sala banzoto aye kaka bima na producteur pour na ni po ba tsaye a jouer na film mo ba na poto ba mona e mais pona ko bimi ana ebité po tango yo sa msana yo oyo sa msana po ba futo mbongo siko tango yo zo pesa bo moyi na yo siko seke mbongo ozwa te ozomona en tout cas na yebite na yo kate ke non ba fi na biso po obima na producteur po zwa rôle en tout cas na ndima li solo ana te ba ke o ba fi à théâtre baza ba moins sérieuse bandumba yo suko attend que mbiaka penzo na kolo ba pionnière hein, si je peux le dire ainsi donc on a vraiment baoba ya théâtre congolais au bandiango kala ti lelo tango yo karande batu balobaka bongo comment yo mo o Gérard ngo no ndengeni bon ça la pasi omoni déjà batu na musika te fofuta o pusa na pembeni nde baloba muyaka moko afingsa bayaka nyonso kwa soki ba bibiso toza ba moins sérieuse to bala poani to balaka Amanda Feza mobile na na Suisse ya balie bato belebele babala bango ba fille théâtre babala bango siko baloba bango kana kisasa awa mais na poto bayoka ngo te po mobali alongwa kuna tiki pe makamu na eta msupa za na mwasi tiki ye po sepele na mwasi mobwe awa na kisasa na théâtre ba vandi pe ba umeli pe ba boti banaki moins sérieux ngo ezala soute ezala na ka bongo biso ba benga biso po tozaka exposer e bongo ba mamoyo ba kenda ko omona mama lati liputa penda libaya bia ke na compagnie moko boy nasa kenda ko fungola liputa ngo kana ba bureau ba chef na bango e bongo siko biso to msuto lata pantalon po funga mezara passe ki moins sérieux ba mona biso ya ndenge ni ba fia théâtre bandumba bani te botika mambo wana to abandeko na no ba congolais toza na posa pe toza na ba belle famille na biso et ça la bien ozomona toza ba moins sérieux ndeni toza de mikolo toza na bana toza ba responsable wa ezaka ndenge baloba ba fie théâtre yo kuto lobi kutu o baza ba moins sérieux o balinga mbongo mingi yo ko ka moi théâtre basa théâtre balinga mbongo basa théâtre boye bakisi mambo belebele balobaka mais toyoka ngo ka to tebo so eza musala na yo osani okangi mato yebi ko salela ngo te OK évolue le monde na yo. Voilà. Ouais. En tout cas, c'est bien répondu. Je pense bien, John Lubila l'exceptionnel, vraiment place on a au comprendre très bien. La reine Bijou, donc Bijou la reine Kilimanjaro, vraiment bah, lui maman prophétesse à répondre aux questions. Anna Pierre Arnaud Pombo de Jazayako Sepela. Donc voilà. Mais la reine et ça n'a pas de comme sous au balbaraso bah monio façon na yo yako jouer na scène un mot batalipe Queen Mother via na pese bambote belé me souvenez bité qui dans net moi de père est-ce que déjà ba yebiso ngo to nomte na bien mutu na mutu jouer ndenge nayi Bijou ko kufa oh le quoi kufi mutu boya remplacer na jouer te mutu jouer na ndenge nayi mutu pas na ndenge nayi na façon nayi oh le quoi ya azana eta longwe nayi kutu tozana mutu boye kutu ye te mutu na mutaza ndenge nayi toza ndenge mote mais to sala nde musala moko ozomona obanga nani na ba comédienne de bozala wana so totali Bijou la reine totali Queen Mother via totali na pese bambote belé Theresia donc totali Nana Amelia maman chérie Yana wana za grande sœur na ngai aza grande sœur na ngai faut ba respect belé amoni ngatinde na okola popa bango et na amoni bypass bimsum pa beti masiki bakangala ba beti masiki biso sko na sima na station ngina donc na koli wana na mona lemba ngina sala seke ya lega yo na pese bambote belé hein donc maman Theresia na yeba kutu émission moto salaka en tout cas batu ba sepela na ngope makasi donc na musala donc seke ya leki yo yeza ya na ngai ya na ngai biso de to banda musala okala ya ki kokota ya ki sima. Tant président Caleb Osala a bandi théâtre na banda déjà
na oyeba lisusu wanga azaka na ngina wana na lemba président Kalema omona andovanda na lotoi na lemba Terminus na kwe wana ayebi mom na oloba moto andoki etumbole na ba love na kwe wana na Vemba na Terminus moso ba ke tournage ba matière makolo ti salongo donc Bijou la Reine déjà banda théâtre pas Mangwaou ozomona Mangwaou ba grand yaya dans maître paille ba mundoeri ba vie gobe sobe donc expérience ezali sikoyo to rota on anani fara penza na podium nde bobetaka ba scène boy bien na ba bo jouer penza tali peso bi kenon so tali mutoyo na basi pende bozaka ba comédienne wana ba kombo pe tambola déjà yo ba kombo salande na ba comédienne ba kombo déjà tambola na tu ba Nathalie Orange te Orange azawana Chloé Beloti azawana bana na so ba Martina scène ba Clarisse so ba Martina scène penjo senti que non bano ba ko bank sanga comme so boyo betanga double pied baloba bongwe donc bangano ba Orange to batuka ya tande la grâce parce que batunyo so to teng ba kombo wana ba comédienne yo linka kaya msusu bango ba teka maka basala pe banzonzi yo zoloba bato ba yesika nani yo na tangeli yoti relation no ezarandeni na ba collègue na bosala même boulot relation ngeza bien na bango to sola bien tant que ba collègue so likambo ezali so aide ezali to edanet ça osara un peu réservé hein rapport na ba ninga de to mona ba lycée bo sangani na ba sangana nga trop un comédien on a ba sangana nga trop c'est comme si osara un peu moi réservé trop te liboso zara lango omoni to kola liboso pe zara penza to kutono zawa pia na oya pa na yo to ke oshwe to lie bantaba to liki makambu to tongani o vandaka boy yo tonga kingai bo vanda na oshwe place boy do masanga mo rolia elobsa bat mo biloba loba sko ota ke no tozo kola OK place mo boy bo vandi bo beti masolo mais lobi nongo ekoma oloba ki boye bo sa ki bosko ba biloko rotuna na wana ya loba wana na lingango esute ponga na parent na bana na bota na responsable donc ba seso wana vraiment na lingango te peut-être tant musuto tuzai ba amike au moins pe yo ki likambo yo na futele on peut transport ke tuna donc au moins pe likambo o tuna na sens te o mobali oyo apesa ki kombo Jean azaka na Belgique apesa ki kombo Antoine lo mamo na sens te mobali on be azala mwasi na poto donc to poto na biso ka pamba o mona sko eza vraiment trop primaire ya on a préféré na vanda na bikok nanga na zuna lie na zupete na vandi na répétition nanga mercredi vendredi so esili na za pe na camarade si na sisi ba course nanga na kenanga ndaku na vandi nanga so musala ezali to kutana kama na boni bien so pe on mela to mela sur place so matanga to ye totala ni so pe fete to pe invitation so pe nzonzingo bengi na so pe bengi te na bengo pete donc ezaka bon. C'est bien répondu pour les abatoupe batuna qui question ana au baba qui sont na yambi na tuna yo question ana pour mingi pe babi entre bino moi jalousie peut za la moi trop no lobi kara mobali ko bena na mo batiraima wana et en même temps pe jalousie ko boire na mo ba maladie belé entre bino ba comédienne tout ça ezarani ka jalousie ngona te comme ça bino ba niveau wana po na moni ko mikolo e kiti ya Jean Bilon et ça là qui ko réunion no comédienne mo ba boire kele mbasu na otaka na ba kombote na boyi na nga ba problème comédienne oyo mbasu mais mikolo esila makambo ngo na moni ke moi ça va quoi bientôt moni letinga boy na famille nanga naza pe na mam nanga par exemple na linga mobali ya mutu mo boy eza vie privée nanga parce que moi sinon na mona nga na TV asepela ne nanga te siko yebisa ngai na bimana mobali ne ya mona nga na TV na vedette asepela nanga c'est pas nangate moi c'est motema ba osani aluka mbasu aluka mpese osani eza akate ke biso na biso to ala biso mitema no mitema mabe yango na eba peteza ndeni mais quelque part ceux qui letinga na zui problème to za na bolingo makasi Thérèse a zui problème bolingo abeli asabe bolingo mais ya ko bwa kela muninga pourtant ngo bwa ke muninga mbasu mpese nini eza leto bomi muninga siko po ani to ya raolela na matanga
so muninga zi problème to akufi omona masiri kakufa ki abiso nyoto koma kaka likolo manager mutu nyoso tozo la te présent sans souci akufa ki comme chaque jour ko kene banda tongo ti pourquoi bolingo ezala yango wana mais que non on que la mutu mbasu pese donc toza na ba vie na biso moto tala pe na ba famille na biso ba famille na so ki ndoke ezali ba monoka na TV oyo kaka surtout ngai ba mona lokwa so pe ngande na simba mbongo nyoto ya ba bank oyo ezana Congo donc TV nanga oyo atana yebisi mutu fani odia oyo moi ça Didier minimum na yebise na mbongo te yaya oza do bandi magate to yebite TV oyo ba mona so to le kana TV ba bamba biso ba dollar pour ba comprendre que to anango te okoza nango za calcul divin kilma atanga na izam moi nanga liboso o raisonner faut foutre les $450 donc kasi moi nanga mi balaza na izam yebi couper couture ndezala somba tisi somba boye o foutre les 400 suko so zimbombo on se ko kokisa ngole ti ba $900 wana so tindi film te o sande eza passe mais famille ne so ba comprendre te suko tongo ba sengo opacité et comme otema mabe et comme otema mabe tongo oleka na TV bo salisa ngai batata ta mitema mabe babake ngamba soutien to mitala nanu to zonga sima ya ozomona Mitala, donc Zonga Simao et le bas vraiment fait rigoler. Donc merci beaucoup pour toi qui est de champ malé dans cette émission. Mais pour les na baoloba, non ti qui la payé temps pour les émission spéciale vraiment pour la présidente Bijou la reine, on a groupe Matin de la grâce. Mais le temps de la grâce, hein, voilà. Donc le temps de la grâce, donc balobi temps wangolu quoi. Mais ils ont le roman que Bijou la reine et comme ici biso maman Livatini ba comédienne à Dubaï, tout modi ba comédien ba kei ba comédienne pe o ya basi donc ba comédienne ya basi quoi do ba kei mais Bijou la reine osala ki wana te pourquoi na ebité parmi liste on a bataki comment na ote ezaki pour quelle raison tukaki na sutukaki na ki batu ba ke boye ba zongi boye ba sali boye na yebite na kotsa pe kombo te ba benganga pete c'est normal na tikala. Pour cela, tu n'as qu'un qui place on se passe à la réunion, tant que combo l'anglaise ali ba bengi ngate ba tiengate, on a ingala le baké non tricage. Mais ngamo on a eu que combo l'anglaise quotité, ba yebi ngate non kendeni. Nous omona. Donc so ba yeba kinga na kenda ki ba place banda ko kende ba réunion, tant que na ingana kendi. Parce que naza Bijou la reine, Kilimanjaro, Mama Cessé, na sala rapport mon qu'il est sepela. Au moins père Irène Lopez T yabi Irène Lopez T donc Tony Lopez Pedro na nini na Lausanne Peña Tony Lopez voilà papa lek nanga donc Ritz motema no Charimbesi ya Irène Bibishi Biuma voilà mama lek nanga koko nanga azape na Suisse wana Mamumeta Marie-Louise koko langa priya po nanga oncle nanga zawa Patrick Mutombo Kamba apôtre Joël Kamba na église Mesa na Lausanne ya Mons wana basala nzambe wana ba oncle nanga propre ona na tanki wana ba oyo penza ba leki ya mama nanga propre donc famille mobimbezana na Suisse na Paris Anto Musiala balobi yondet Anto Musiala mbala sima so qui m'a sengwa ende kwa endo ye bakatati so ka ye no loba no ebse vérité Anto Musiala en tout cas Anto Musiala nga fait pese bambote donc na mère nanga donc na lingake mingi ndo inanga donc e bakata masengu non ya mo pe émission pour batu ba linga au moins trop na émission et on sala bien mais eza eloko mususu Bijou la reine avant na pesa pe bande ko na biso kuna ba loba nyonso no tangeli biso noko boy pasteur bona nyonso ngo ba ke yuza na kisite donc tout ça la théâtre wana na succès kombo na ndenge tambola ndenge so sali pièce wana écartonaka donc ezala na kisite pour to ebike pose à la penza comédien ou comédienne ou asala succès faut moi kisi moko mo ndako moko bokota bakanga mo singala loketu isi bakisa ba Novalgine ba aspirine pona ndako ezala nango sikotongo lobi kisi wana kokota mandako mama na pesi apôtre Gilles Bumba Makengo na église Didier créateur Dieu de Sikatenda église mobimba na commune Ngaba wana
wana papa la ngai kosa biso rabo kosa église momba bayebi taka église munene wana apôtre Gilles Bumbazala wana bemba yebinga donc kisi balobani ebongi na bato basimba kisi nga simba kisi taka famille na tangelio Lopez Pedro motema Irene Lopez na Suisse basala nzambi. Donc moi nanga mono divin Kilima l'évangéliste. Ce qu'on a au kende na ni c'est que nzamba zana été. C'est que nzamba zana son abike non na kende kuna c'est que na tenzambe wa. Ngama mnanga nyonso tu ezinga mnoka na makila Yesu. Donc nazaka 4 ndo moninga na vanja. Soko ye obeta mbambi omona bakadio na bimi. O bakadio na nini? Mbambi nini? Bakadio na mbambi. Bakadio na mbambi bijou la reine. O ye obeta bakadio na mbambi bimi. Mbambi nani la reine. La reine Kilimanjaro sko ngomba wana sko olingo beta zo Voilà, Maboko, en tout cas, Maboko Talaraka. Donc, c'est l'ambiance télévision News de Kino avec moi, Betty Massengou. En tout cas, merci beaucoup. Le Bichon Loubila, l'exceptionnel. Many exit. Nakat, États-Unis, wana. Donc, champion Kaemeno Rabana na Kenya. Blaise Kava Igwe na Kenya. Pierre Arnold Pombo, donc Pierre Arnold Pombo na Katia, États-Unis wana na Pesio Bambote, Mabel, la Joama de Pichuna, Esther Mumbanda na Katia Colorado wana, maman Miline c'est maman c'est papa tous Pepe Lembetolo na Katia États-Unis na Londres, merci beaucoup. Voilà to qui déchaîne dans sous émission, mais moi Lilo Bara ndenge zalara, na bitu to banana chef d'orchestre, alobi Mwambote, allez qui c'est ka pende zalara. Sans oublier Pasteur Francis Mutombo, Ambo Tebele, Bongo. Merci beaucoup, merci. Oezali Papa Lofundo Yantaba. Naza chef ya répétition ya groupe. Avant na loba ou soit d'abord ba dédicace. Tous en 11e anniversaire du groupe Le Temps de la Grâce. Félicitations à yo pour 11 ans na site na bino. En tout cas, nous avons invité na Canabiso ou na site no mobimba pour fêter ba 11 ans. Le 28 surtout on a marche de santé et on a la sega ba appel na batunyo so ba libanda mboka na omona Tony Lopez Pedro na Lausanne. En tout cas na PCP oncle na biso nyoso. En tout cas sunga biso tito comme le 28 ya mois au avril, tout ça marche de santé to bandango awa na place des artistes na Victoire to ke suka na matete. To suka na matete en tout cas na robo sanate. Betty Boto, yangai esika ozotala ngai. En tout cas Laetitia Boto, Lokolongo Boto, ba Lokolongo nyonso ba Boto nyonso famille Longo Makolo, bino nyonso boza yangai. Papa Lofundu yeyo en tout cas bo soutenir kaka. Tozaka kana sima maman prophétesse. Le roi c'est appelé ça qui prophétie pour na Papa Lofundu antaba. Yango ezako réaliser donc na banenge wana kaka. En tout cas merci na bino tout. Ngankumbu na ngai mama Paulina mwana vuzi yanku akaba vuzulanga ntalako makenza mazinga manene manzinga kiangana donc mpopenza ukamatangako ifo mpenza uya na makasi mponga pe na kubotola yo na makasi donc naza kutuna mingi akulubate bambote na ngai ebele kaka na bandeko na biso nyonso ponga na benga kabango bandeko na biso oyo nyonso balanda kabiso ba continue kaka kolanda kaka po tozaka ka bato toza kusaila bango misala lukula bana misala na bango donc balanda kabiso bambote na biso lisuto pesi epaya bijou matewa tobosanite na famille kambi mobimba na suki wana. Ouais, merci Oezali Yves Pesseleng vraiment soda ya maman bijou la reine donc ti bomo na ngabo ndong na pena mwana maman bijou la reine
na opesa kaka mbote na bafan nyonso basoutenir na groupe Temps de la Grâce to na 11e année na biso ya fête donc bo soutenir biso na bi partout bolanda biso vraiment bo soutenir biso ouais non tambola mbango vraiment pour na pesa ba dédicace na bato basala nga vraiment bien pour na zala bien Immaculé Malumalu na kati États-Unis ba bi mwana mwasi ya chocolat lokola mwana mukie sans oublier Masalanga Jojo Monda na kati États-Unis muto ofifu mbeba kitoko Raissa Mizele mwana mama ya Mande sœur na ngai Fredine Rosa famille Mavampe nyonso Yvette Mavampe Ibish Mavampe bango tout côté voilà nanga vraiment je vous aime beaucoup Yannick Sarma ouais. Kombo na ngai Clarisse Mwaluke naza mwana le temps de la grâce na pesa mbote na ngala ba fai na biso nyonso tout bo balinga le temps de la grâce na pesi bino mbote na pesa mbote na oncle na ngaza na Canada oncle Kasongo mwana yeyo na pesi mbote na ngana famille Ngongo boza ya kitoko ngai Nzeta Malili Rafi Shangolo artiste ya Maman Bijou la Reine Soda Makasi ya Tongo mbote na nga vraiment na pesa kaka na bato bala na biso ba fai na biso ya poto Nzeta Malili yeyo mwana ya Temps de la Grâce to senga nde na bino nde bato botaka mabongo pete tala coupe Temps de la Grâce yeyo mama za ye moko to senga nde bino nde bosala nini boya nde soutenir biso bana poto ete diki ntala na Suisse bamboto na yango nebele masana nga Jojo Ngalasi na bosa na te na bosa na te merci vraiment merci Nabiki makamba bien. Ah oui, Nadège Nyongo. Premièrement, je remercie ma maman chérie, Bijou la Reine, l'opportunité à Pessinga. Je salue mon père Augustin Mvizani, ma mère Colette Lumingu, ma grande sœur Ginette Simba, Bonedi Viminde, Jivette Mvizani. Et je salue aussi mon frère Isra Dinganga en France. Et na Pessu Sousumbote na Ricardo Massaki na Brésil. Ngai kombo nanga Dalida Grâce na pesi mbote pa na mama nanga propre mama Bernadette Matondo la France na pesi mbote pa la leki nanga na akansa da ma vie na France na sengi na maman soutenir biso mtotindenga musala pour soutenir groupe nga kombo nanga Plam Kabuiku na pesi bambote nanga na bafan nyonso o bazwaka temps mpona kolanda biso pe na pesi bambote nanga na famille Kabuiku mobimba na Mr Jack Maison Ibrahim pe Alain Poyi merci merci vraiment merci pour les temps de la grâce voilà moi mbote na wana rapidement en fait bon c'est bien. Na pesca numéro contact ba baza pour ça contacter groupe les Temps de la Grâce ya Bijou la Reine plus 243 089 13 88 142 plus 243 89 13 88 142 merci. Merci beaucoup numéro 1 Pesami pour la opinion so bol soutenir vraiment théâtre na biso bo soutenir Bijou la Reine parce que à ça la Moussa na. Merci beaucoup, nous sommes déjà à la fin de notre émission. C'était là le groupe Les Temps de la Grâce. Il y a comédien Nabiso, Bijou la Reine, numéro et Pesami. On a besoin de soutenir vraiment le groupe Oyo. Bobengana numéro, on a beaucoup de vraiment. Borozoaé Moko, Borosolo là très bien. Quelques salutations parce que je trouve déjà Nassou comme maman présidente. Bande Konyon, Sobalingarayo, Bamonyo l'émission Nabiso va retenir ni na passage nayo. Quelques mots tegara pour to ebi que na 11 ans na to zala to ya pena caméra to filmer ba image to zoango pour to la kisabato donc to za marche de santé de ba chef balobi le 28 avril oyo et za bien wana moni papa na Jean Tiboti bo ozala ba te belé ba ozala vraiment nana takazala baron la patronne wana moni Rit motema no charimbe ya bibish biuma tanti nanga na lingino ming numéro pesami docteur sous le bengo nzamba bokono balobi yonde do bangote docteur sous le bengo nzamba bokono mama Sarah Kabelo tala rande zo sala do ba Kabelo boezala te do niveau batisi do yangote do yo l'équipe bango na Sarah bato balinga ko soutenir les Temps de la Grâce bo soutenir kaka bo lembate ba opé azana ma site nae azan posa groupe Les Temps de la Grâce à côté ça va biloko na ye donc tozana biso numéro pesami wana corda pesi numéro ngo wana bo benga boyeba nini ya ko benga
Nous continuons toujours à recruter. Tu répéter l'intermatongé mercredi na vendredi de 8h à 14h30. Dans numérique, tu les caca. Chaque jeudi na 20h juste. Samedi na 9h. On a moni madame Kiki Kibambi. Maman ya motema monene. Maman bienvenue bois. Dipro na biso. Bijou kitoko. Maginzazi. Motema ya fidèle. La patronne la baron soleil américaine. Tout ça en est solo. Là qui papa Jackson Tilulu aza awa. Donc, merci. Merci beaucoup, nous sommes à la fin. Merci beaucoup à Jean Bilongo pour les images. Merci à Papa Daf Moubama. Et bisous à mon bébé, Joyce Davlin, Rigen, Moukousse Atalo, Balobi, Rigen Lubanza, Diobabi, Azarapemenga, Betty Massepo, Betty Massepo, formé toujours ma journaliste, Naomi Moussaï, donc Maman Jolina, Ikoukoumou. Merci beaucoup de gens. Josué Foncele et salutations à Nicosette Yanfou, Balobi. Voilà vraiment. Image à Betty Masengu, donc toujours Moussala et Kobakaka. Merci beaucoup de gens à mon boss, l'ingénieur Rafunginu depuis les États-Unis. Merci beaucoup à John Lubila l'exceptionnel, Pierre Arnold Pombo, les États-Unis, la joie de Pichuna, ma belle Esther Mumbanda. Merci beaucoup, ma belle Miline Zemba. Et merci de nous avoir suivis, chers fans. Nous sommes à la fin. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve déjà à la prochaine. Merci beaucoup. Bye, ciao. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que...